Bon, tu changé maman Mikombo. Tu bengaye maman antique. Donc, ils ont le 4 juillet, qui est célébré jour à Komwango. Maman Mikombo na komi maman antique, on a un moete chandon. Oyo nyonso oyo. Yango nde ekomelama à l'honneur ya kombo ya sika ya mère Jo maman na biso oyo atika na biso mamami awa na Congo promo mwana Claude Meka depuis les États-Unis ale bolanda élément oyo mamami maman antique à suivre. Léopard, go patriotisme Congolais, Congolese people, that's the message to you back in Egypt. We won 1944, 1974, Ndaye Mutumbula. He scored 9 times. Nobody can beat that record. Samuel Eto'o, down. Ndaye Mutumbula, Congo, go. Ba joueur, ba jogo. Tu as terrain awa, na ebo pese la ndenge zali wana, patriotisme oblige, système ka ya liputa, to kangi bandana to respecter, pe toza en Amérique, ntaza resenga, ba masanga ba Somalia. Say something, man, Somali guy. Yo. Go, Congo. Keep going, Congo. Yeah, thank you. Congo's good. Viva Congo. Maman Mi, Torlobé, la deuxième partie. Patriotisme oblige. Congo, nous allons gagner encore. Comme on dit en 1974 avec Ndaye Mutumbula. Rest in peace. Thank you. From the valley to mountain, de la vallée à la montagne. Nous sommes ici parce que nous voulons que le pouvoir change de camp. L'on voit des femmes entrepreneurs, des femmes multimilliardaires, des femmes écrivaines, des femmes qui vont à l'ONU. Association FTE des femmes entrepreneurs vous invite à la 4e conférence internationale des faiseurs d'exploits. C'est samedi 29 juin 2019 de 9h à 17h. Entrée gratos à Montréal sur l'adresse suivante 250 boulevard René Lévesque, Ouest Montréal, Québec. Pour les États-Unis, retrouvons-nous ce samedi 6 juillet 2019 à partir de 11h jusqu'à 19h. Tout sera sur l'adresse suivante 601 North First Street, Garland, Texas, USA. Pour l'Europe, nous serons à Paris le 9 novembre 2019. Pour les liés, contactez-nous au numéro affiché. Vous êtes une femme avec le désir de réveiller votre leadership et d'impacter le monde, d'influencer le monde. Cet événement est pour toi. Venez avoir les outils appropriés. Invitation cordiale à tous et la participation est gratuite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention à Messie Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action nouvelle dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées, que Dieu a placé dans son cœur et pour lesquelles j'ai eu aussi à prier. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes des villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous, en 2019, Denver, Colorado, Messie, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fene. Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na
Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icoté. 01 41 55 0000. Ntaba Icoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss. Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Oh! Quand na simakuna mutuka wana eza antique. Donc ekomi na valeur ebele. Po eza mutuka ya kala ebunda bitumba ebele. Babenga ngo antique. Mutuka tango ekomi antique, to pièce ekomi antique, ekoma na valeur mususu. Yo bomoni leo tolati kimbundi, mama kumu na mama mi bakoteka ba wax. Bangindi pe mingi na commerce ya koteka maputa, ba mama poto, ba wax boyebi wana ville, bazandu. Yango leo to représenter na wax. Mon mari est capable. Naye kolobela histoire ya mama mi
natina ete batufo bayeba kombo ya mama mi lelo ekomi lisaponge na minoko ya bato nyonso mpo na nini. Mama mi aboti bana ebele, aberse bana ebele, atongoli bana ebele, notamment ngai oyo. Photo oyo nalingi mpenza totia na couverture na benga Raf Ngindu e ozala photo pena mama mi na bébé moko boye azotongola ye e ali en souvenir ya nga moko ndenge mama mi azalaka kotongola biso na histoire oyo nasalaki wana oyo esali lelo bakende kofinga nzoto ya mama. Kofi abwaka mama abana kobwaka mama mi lelo te abwaka mama mi ebanda na nzembo ya oh mama mie elenge mbonda, oh mama mie elenge mbonda yo tala bana bayo elenge mbonda yo bakonzembela yo elenge mbonda yo wa papa mazotindika bango basala bacoeur nzembo ya kala ba 78 je pense elenge mbonda. Kofi abwaki mama mimba lebele ekula nango pe ba encre penda ndenge komi leyo te ti mutu penda vanda boye ayoka motema likundu akende kofinga mama mi pamba kaka boye mama bato aweli eloko te mwana ne pe ya megastar ayene kobeta miziki te oyo ezo déranger batu mutu atomboka ka boye likambo tolinga oloba ezalaki video oyo nga nasalaki na betaki histoire ya mama mi mama jo mama oso akoti na lopangu bato bazotitila mpo boyebi ke lelo bakotongola bino mpe bakobaka bino yango esala baforce kozala mobali makasi me muna mutu mpe na ndenge ezalaka na classe professeur aopesa cours le premier ozala l'échec mpe ozala. Donc on dira pas que bana maman mignon sofo bazala kaka na mbongo ndenge moko chance pe et kontaka. Mais lelo na loba mingi ezali nini video na nga wana ba supporter ya 5 continents babi Claude Meka yoze luka makambo yo ozali eluka makambo yango na komolata ekoti ya pape pona benisi mama mi mama antique plus akoli Valère Mati na ba réseaux sociaux batanga koma mama mitin mais eki journée de mama na wume na on Facebook na tchaka kaka photo ya feu mama kumu mama nanga eturo na ki na mawa eki mukolango na yebite ke Lazare na kute na Facebook na photo ya mama mi nabi maman yo inspiré nga ou mama kumu camarade ya mama mi ya motema mutu ko inspiré nga nabite na ko beta vidéo je parlerai de mama mi en l'honneur na mettre maman en l'honneur pour la journée de maman. Vidéo na boyamba ki yango na esengo bana nsomi bana mama mi. Deuxième jour 44 000 views. Lelo et c'est l'équipe à 50 quelques tiezo kende na peut ce qu'on a ba 54 ezo mata. Donc eza vidéo ya motu ya maman et yaki loko oyo nga mwana yo Claude Meka na bonzela kiyo na beti ba histoire vrai ndenge pe ozali na influence na vie nanga na makambebele ba jalousie pe yaki bato te nga pe na biso rano kosi webi occasion mama mi abetelanga bakati wana te bato akoma na bango jalousie. Pourquoi yem tazolo bango? Mais non, il faut une histoire. Pote ma pe liboso ya batu obando loba. Faut une histoire. Et à la dissertation, aux oloba, au introduire, au développer et puis au conclure. Histoire en pe il faut un sens. Ba révélation pe faut un kati otobenga ba piment, moi ba tomate, d'ingrédients, ezelo ko zolamba.
Moutavandi penda babi ah émouvant. Oh téléphone inga bukana. Oh ekati, oh yambi. Oh ekati bako. WhatsApp kota téléphone wa mususu public. Nazwa na vidéo ya maman mi nazwa ba appel ata ba 100. Ba bazo sepela. Na ba commentaire bana bandoki kaka ba ina bango 2%. Pobo mutu musu azo boule nde Claude Meka temi boy azoloba ezala ye. E ko epero zala yo mais il faut ça na histoire yo obeta. Au côté maka devant batu o bandi ko loba te e ba oseka yo. Ba kotiola yo. Soko loba bolole mais sur loba makamba motuya. Et souka kana on a jalousie. Faut e ba likambu yo ko loba. Faut zapena ba histoire na ba histoire belle. On a revendu des copes ya famille. Nako beta tamsu ndeni mama na biso ba bana mobutu. Ndenge nini leke papa nanga la richissime maman Malata Sima SP. Mbongo ebele ndenge nini na 4 ans tokendaka Bruxelles Paris parce que papa mamati oya ki mobali na ye aki ministre ya Braza ministre ya éducation. Ba histoire eleke belé siko la ba ina vande na pe ba histoire ya famille makamba komba loko ekomi nango ya ba Tintin ya ba zinzin ya ba farfelu totika na no basa ba théâtre bango bisoko beta ba histoire oyo batu be ba komo vanda abina talaka émission po ekomaka 1h mais Claude Meka j'étais vraiment ému nakenda penda 10 minutes, 1h10 minutes. Nazo talakati nasuka bravo, bravo mwana Congo, bravo les grands combattants. Oya kangisi mokili na 5 continents kangami. Lelo viol des femmes est comme reconnu na ONU. Sit-in au na salisaka tokendaka na 2010 8h du matin ti 18h. États-Unis pour est na biso munene yango wana. Paris, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Londres auto bloqué qui boy bo bloqué ka musique biso pe bloqué musique na otala te o ezaba yangote na boakisa to boakisa ngo beta makasi na yo ngamo pe na bena producteur mi parler déjà bimi eza libanda na misu na nga nazo mona ngo et troisième pe kolika ningo lo baki troisième coli déjà ngane libanga ona yawa te na yesi zibe service na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko 37 oh ngaku na banga kina esi mwana tiaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala baza pe na Brazzaville mwana lobaki na ngape na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville c'est que to benga bango monde entier ukanseri kola mundele na moni yango aza mundele te yo mutu uza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton pe kuretire ye muku akuya kuzwa yango pe akuyawe na Kisasa kaka Kisasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Ikote. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés.
Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Ya mindele ya ba noir américain na ko ba pe bo culture na biso na sepeli. Kofi yaka asara ba plein na basala minene. Mais les autres en sont basala ngote parce que bazali limité. Te ko lobela bangote to ya mama mi. Ba koma ofinga nzoto mama mi. Banalise basalinga babi yomto eluka makambo olukeli mama mi ba problème. Vidéo salaki batu batali on a ba TV ezaka sur monio 2000 views. Non, batu msu batala ba 30 place moko. Ba tia on a flash screen na munene et bimsa view moko. Donc etala maki pena na 5 continents et la musi lisusu mama mi. Tant qu'on fait boire karaye et ça na ngolo moté ekula na en crétin. Maman mi na ke li ma wa le kalango. Mais tout kofi a t-shirt maman mi et luka makambo ba bio Claude Meko lukeli mama ba problème ba komi ko finga ye. Et qui jalousie. Maman na yo so comme na manti ndongi. Beta histoire na ye. Mutaza na problème tenga lobi maman na maman kumu ba 3 parcelles baba mo ba 10 parcelles na kati ba kid. Ba ma campagne na ba mbidza kuna ya ba mboka sika ba tere kilikili. Yo pesoza na histoire. Ko beti histoire maman na bino. Bon, boye komi ko finga maman. Bo profiter na vidéo wana ndenge pe ba dayo sala analyse. Ezaki parce que vidéo ne kanga ki mokili. Allez, et ça li batomité à mabe o ka mutu pena que jalousie les cas. Hein? Oh baba pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Oui mais c'est simple. Yo lukande o sala et loko batamuki basa na problème te barotala na bango. Mais ce qui sikoyo yo li kaka ezala yo pendant que yo za na matière te. Et ko zala yo te. Soko lingolo ba likambu eningisa mokili. Problème ça te mais likambu ngo loba eza likambu nini? Ya ko finga mama batu. Ya on toloba ki na vidéo eleki Wanezali Kindumba. Et ça le vieux métier, le plus vieux. Oui, ça dans le monde entier, mais etika jamais comme métier moko, il y a honneur, il y a valeur, et il y a déshonneur, il y a soni. Oko yeba na yope, mais yeba neti Kindumba, donc ils ont matro. Et belé bazo jalousé surtout, bakimpuaka, oyo bayaka na ba commentaire. Au moins mais ngana zo ba maman mi. Yope kota on obité maman mi kuto yebi yote. Ngape na kocha après na bengi pe bande konanga bon maman mi alobi boy to sala ngona téléphone maman nga Claude. To tiango pe wana. Mais ko yate oh olate ni n'est pas te yango ça détail. Non. Ça c'est l'accessoire. Il faut distinguer l'essentiel de l'accessoire. Chemise te. Donc continuez na commentaire et la suite il y a vidéo. Ba détail et ça boza la matière T, vous n'avez rien à dire. Ne baloba en anglais. Only wise men can speak because they got something to say. Fools don't have nothing to say because they got nothing to say. Chose loko lobate au vendi na yo. Commentaire yo on n'a pas l'accès monter ma ben non commentaire ezali ezana rapport. Oyo habite ndeko dikambwana lobaki na sepe nango me na nga pe beta sujet boy. Ça c'est dans un sens positif. Mais yo yaka na commentaire maman ya violeur. Maman ya boy. Mais non mais ozo l'accès niveau éducation na yo.
comment mutu bafundi pour viol ayepe na mboka ngo atamboli pe azongi azana est libre. Donc il n'a pas violé. Parce que ce qu'a violé qui ndele refaza na boloko. Ce qu'a zané na boloko te. Donc makam na bino wana ya ba jalousie, ya ba pourquoi pas moi. Et comme il peut ko baisser et comme il peut ko reverser. Maman mi nga na futega nyongo nanga na journée de maman nakanisi maman nanga mama kumu camarade no ya munene nakanisi bo mwana bo bébé pe ba photo monsieur etikana ba Kinshasa na yete bandeko so ba bomba mama za na voyage yom to batela biso Claude toke pananga bon maman mi aki lokola maman na biso maman zala so maman zate maman mi c'est elle qui couvre. C'est ce que moi j'ai vu et nazara na bolingo na e mingi yango tina kende ko sala vidéo wana et qui vidéo mo qui venait tout droit de mon cœur, du fond même de mon cœur. Yango et ça qui impact wana o écouter lelo maman mi bakoma ko finga ye bakomi ko finga maman mi lelo parce que azana mona ka moko ya Kofi star mégastar royauté apena bana bentelo ana bana monde entier ana bana des États-Unis ana bana ba Canada petite chérie que je salue azana bana ba Londres ana bana 5 continents. Donc ali maman oyo a asa petete quoi maman mo penda costaud pour maman nga pera costaud mutu alinga valoriser maman na ye bako pekisa yete olingo valoriser maman na yo bete histoire na bino ya bomwana mukile koyoka banyoso baka ba fute nde tolo balelo ba congolais baza ya ko beba oyo pe ya bien bazali bako apprécier o ba oya na jalousie pe okomona ngo ah lelo ya ligne États-Unis le 4 juillet mukole fête ya indépendance na soena Rafingindo abi ah lelo o bulelo otena bite na bule na bete logo moko pourquoi kombo ya maman mi et comme il sapo onge lelo na minoko ya bato abino c'est bien na puis bon kalate afana ke ba barbecue na ke no beta ngo pona bossa na te nako mi souvenir que na ça qui ont un 4 juillet on a 4 États-Unis sika to eli lokola été zali moye bimi na betango libanda comme ça to sepe la peine ndenge que mupepe zali été na plaisir que to komi na été avec biloko ba mama bangindaka nango mingi kimbundi ba oteka kimbundi ba wax bato ba yebi famille ba yebi ba mama poto bangindi na kimbundi ba mama wana tu bangindi na koteka ba wax ba kepoto ba somi na Hollande ba zongi nango ba zoki nzela pe ba Togo ba komna ba o ba benga ba les nana bands ba conteneur comme ya bon biloko yango yango yo leo na lati penda liputa pona kokumisa ba mama ponga zali chérie na bango chouchou na bango oyo a défendre la femme congolaise qui est la femme la plus humiliée au monde par le viol qui a fait que le Congo soit devenu la capitale du viol au monde. Alors, tant où au monde a dénigré la femme congolaise, yo peut osa moi si, au yesu ko dénigrer moi la femme congolaise osa détraquer osa mutu malamuté. Yo zali femme congolaise. Il faut défendre côté na yo. Osa pe maman ya bana. Nzoto yo moko za nango, okomo finga ngo. Et puis, bateau ça combat. Vous ne faites pas un combat. Vous êtes des malades. Il y a des gens qui sont fous. Maladie mentale. Si on va découvrir comment on a Sarkozy. Fou va déranger à sous batouté. Fou penda. Ayabi na que ngada bato ba normal toyo kanarate ba natina ngate ngapena natina bangote. Mais ce qui dérange la société aujourd'hui, ce sont les fous non diagnostiqués. Mutako zala azana trauma, azana anxiety, azana bipolar,
Azana aucun PTSD. Mais il y a des diagnostics qui a été biso penda check-up général ba koti opena machine mobwe ba cheba ni mo ba checker pam oza normal bokenda ko hôpital ko sara ba check-up bozali batama boma o bazali no diagnostiqué royaka ngai combattant et belé pe ba recommande ba commentaire mona quel est na molema azolinga ezala ye mais ozala ye te posa na histoire obeta te nga na rokumsa mama mi po maman n'a kenda dotika orphelin de père et de mère. Mais na kanisi tant maman Zaroz à l'absente, quoi qu'elle était vivante, azana mobembo, soit na Togo, soit na Bangui, c'est maman mais qui couvre. Donc à maman touchanga trop. Mais likambo ba yero finga nzoto mama mi ezala ngo ya Koffi Olomide te po Koffi Olomide sanye lorote akine na poto ko beta musique te aki peso connaissance na avocat na ye ata la pe bana na ye ata pe ba masolo na ye ba droit d'auteur na ye ndaku na ye pe somba avanda kuna kala ça faisait 10 ans aye pas ce pe là atanga pe na France wana boto va na France. Bon, on avait commencé en Belgique et puis bon il y a Outara Suisse tout ça mais à mon poto à 20 bino, hein? À bandi poto na 76. Koffi Azobet un poto à 20 borkes msou et loba lelo. Donc, sœur, sur obet à musique, olingi obet à musique, ok, on a barandoté, musique et li bongoté, musique et li pe chance. Sur yo ya na oka na buruye ke yombo ke no simba kisi na musique ezalate. Ok, ko simba kisi omona osuki liboma. Moi mobali oye okomi ko finga ba bêtise na miso batu ezola ça cause normalité. C'est le cas de le dire. Mais ngai nasaki vidéo pona ndé na auto expliquer écouler encre belé écouter pe que ba ko finga mama mi mama batu autolobi qui a commis antique. Omoni jeep wana so ba yebate kango ba obasa mikolo ko eza primo côté oye ko zala tam sous fois 100 pour comme antique et comme n'a plus de 100 ans donc maman mi plus a commis mo bangé plus valeur ne mati mais ba to pe mati valeur na ye eza pe ba takant de point ne ba Claude Meka on a lobeli ba pour sa maman na honorer na bi ba vérité a bo mwana influence na ye ya kotongo la biso ya kobaka biso yende sentinelle yende maman à couvrir so maman za na voyage sopé maman mi na voyage c'est maman kumu maman ngamta ko couvrir baki na complicité makasi na beti na ngai so ra famille mutu mso ya bo loba makamna kasi makamna ngo yango ya makamna maman mi essayer makamna c'est ma maman kolante na bi maman Koffi Olomide te mutu super oye bate te Claude Meka oyoka na nzembo Gino motema bunga ka telongo yango elingi yange ligi julo bate yanga elingi yo Claude Meka ngai nde Claude Meka nga moto Claude Meka moto abatika Kinshasa maloba abatika ngai nde na oyaka bona bandolo baloba te mami abia ya turo na sepe no makasi atana kitaikini. Donc eza ngo famille mais je parle pas parce que c'est Koffi Olomide non moi je parle de maman oya bersanga oya tongolanga oya conseillanga oya un impact mouné na vie nanga. Je parlais de maman mi, je n'ai pas parlé de Koffi Olomide. Il s'agit là, il s'agit pas de Koffi Olomide, il s'agit de maman mi. Et ma Koffi Olomide te bo fini maman mi Koffi asagine lote aye na ye azoi na ye na mboko yo aza résident mutako pexé angote. Vous parlez de viol. Mouta violé, Azana est libre. Mais soyons sérieux. Les études, vraiment, études est nécessaire. Tant que ça, le niveau T, quand il y a commenté, si on a décidé na benga Raf Ngindu, na banda ko répondre, na bando finga te. Pour zoba tant que zosa buzoba, tant que zoti kaye, il y a comment raisonner que Azana a raison. Oye, o corriger makambo loba yango te comme tu dois tout ça ba débat au fingi na côté yo sur 10 0 sur 10 au fingi li susu na te sorti aux mata
au comme à 5, tu au comme à 10. Donc, tu colles sabino na cerveau, pour coefficient intellectuel na bino ezan assez. Parce que les 18 ans de Kabila, je répète encore, et porté pendant préjudice. Moi, à 25 ans, moi, à bébé. Au petit à 25 ans, tu as bien banamike. Moi, à 25 ans, maman, mon code, donc ma yelle, mais les lois, 25 ans, 30 ans, bossana, kobeba, ténèbres. Ténèbres. Parce que 18 ans à Kabila, baboma qui éducation, bah yeba ke lo ba osala. Babomi ba mœurs, bah yeba ke lo ba osala. Na est attaqué militairement. Là sont les reliquats, il y a occupation. Et pour ce qu'on a colonie de peuplement. Neto zalaka kala, ba popo, ba mama mi, hein? Bango ba bata ba commerce. Mutu nyonso ya kolinga abotana popo. Mutu nyonso za kolinga azalata 50% popo. Ndenge net na ba Jamaïque balinga kobotana mindele mwana bima poso clair. Mwana zala métis metiola. Soto kebite na Congo. Et comme on est en États-Unis awa colonie de peuplement ndezaki na Afrique du Sud. Et comment batu wana bazoya wana baniloti ko batusi wana ko bakokomaka na valeur neti bapopo bakomaka mutasisa kango Mobutu aye une authenticité a cassé influence ba ouest africain bapopo au Togolais, au Sierra Leone, au Nigérian Mobutu mtabunda ki a cassé yango ndenge pe to dénoncer makambu ya batusi wana bazoya tusi power ezoluka po bayebi congolais aki diba basala ka ndenge baïsien bayaka 2000 badominaki le pona dominer congolais comme moins difficile po biso pe bano ba patriote to zako fungula bino misu mais ali boulot moko très difficile to se ngona ba risque ba mafinga ba jalousie ba haine mais le pionnier Claude Meka o ayeli bino internet po betela kepe maboko mwana mama mi mwana mama nkumu mwana mama atasima mwana papa Robert Imeka mwana mayele lelo ezaki liputa tolobeli yango kombo mama mi ekomi lisaponge lelo na minoko batu pona nini ezaki nango pona Koffi Olomide te batu basali analyse batu bengi ya bi Claude eluka makambo yo lukeli mama mi moyami kombo to bengaka ye moyami olukeli ye ngambo video oyo sali olobi ba prouesse na ye olobi succès ya Koffi eli pe mama mi et pesa kinkele na batu oyo bazaka bayini mais batu oyo bazaka impartial o bazana bango normal basepelaki babengaki babi Claude continue bimisa ba révélation Koffi a meilleure musique ya Congo na basala prestigieuse azali mégastar bimisa ba histoire mso yebi ya Koffi et puis toyebaka ça nous fait plaisir mais wana tosa yango prochainement lelo na kaka ko expliquer bino que o écoulé encre bafinga nzoto mama mi ezalaki na rien à voir na Koffi Olomide et qui n'a aucun rapport dans la vidéo on a salaki maman mi a zongi à l'honneur ba photo na ye na maram internet na et ça la matière vidéo pena boy photo à maman mi ba jalousie ba tout même so ba sepela gité na ça qui a aucune inspiration na ko beta mi balé ba te bébé ba sepena bango te Koffi n'avait rien à voir et ka vidéo wana boyamba kiango nesengo bébé wana o yasika 44 000 views dans 2 jours, je vois. Et puis, votre monsieur Bata, on a fait exemple, 20 places moko, dans le salon, 15 personnes, bazota là. Donc, et Ningisi Mokili, yango est créé, jalousie wana, batumsu batalipe, ah, maman nanga soki mantiandongi, balobela yete, jamais l'internet bachaye, basa pe na couverture, bache photo maman nanga, banaka ba jalou wana, topeki binote. Oya na histoire ya Robeta ya famille na ye vivement abeta yango ana histoire ya maman na ye
abetango aza likambo ya koloba ya tata na ye abeta yango soza na histoire te la ferme ok ezalaki wa bino ndeko Claude Meka depuis les États-Unis lelo jour indépendance États-Unis Raf Ngindu kitoko tokobeta ba histoire msusima mama mi liputa ngoyo ya lipona kokumisa la femme congolaise mikolo na lata neti pape na benisi mama mi na ko benga e mama antique ana valeur neti jipo mama mi akomi mama antique plus akoli mwana Claude Meka akoti na masolo internet kofinga bofinga yo bozo fula ye donc toko benga mama mi mama antique donc akoli lisusu mwana azala koyemba ye mwa kala oh mama mi na yokeli yo ma bo belelo mwana na ye Claude Meka oyo azali pionnier maître ya makambo internet a valoriser mama mi et ça dit que bon na ba 80 ans et quelques maman mi a zongi à l'honneur à se rajeunir donc to ko ba se rajeunir te mo bangé à maman wana a commis maman antique Jeep ya boye Wrangler au sombango ba 24 000 mais au so ba te kango au kabo $600,000 valeur et mataka plus c'est le que zo comme kala na sepeli nde na mati valeur ya mama mi akomi mama antique ingeta matondo. From the valley to mountain, de la vallée à la montagne. Nous sommes ici parce que nous voulons que le pouvoir change de camp. L'on voit des femmes entrepreneurs, des femmes multimilliardaires, des femmes écrivaines, des femmes qui vont à l'ONU. Association FTE des femmes entrepreneurs vous invite à la 4e conférence internationale des faiseurs d'exploits. C'est samedi 29 juin 2019 de 9h à 17h. Entrée gratos à Montréal sur l'adresse suivante 250 boulevard René Lévesque, Ouest Montréal, Québec. Pour les États-Unis, retrouvons-nous ce samedi 6 juillet 2019 à partir de 11h jusqu'à 19h. Tout sera sur l'adresse suivante 601 North First Street, Garland, Texas, USA. Pour l'Europe, nous serons à Paris le 9 novembre 2019. Pour les liés, contactez-nous au numéro affiché. Vous êtes une femme avec le désir de réveiller votre leadership et d'impacter le monde, d'influencer le monde. Cet événement est pour toi. Venez avoir les outils appropriés. Invitation cordiale à tous et la participation est gratuite. Marche dans la vérité de Dieu. Réfléchis, analyse. Quels sont les mensonges dans ma vie? Je suis un vaurien. Je suis comme ça, tout ça sont les mensonges. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Tu as la sémence de Dieu en toi. Ça veut dire que tu as la capacité divine de faire toutes choses. Que Dieu te bénisse. Lisez le livre de Cantiques des Cantiques. Vous allez trouver qu'il y a tellement de bonnes choses là-bas. Vous allez trouver dans le livre de Cantiques des Cantiques, la masturbation est interdite. Vous allez trouver dans le livre de Cantiques des Cantiques qu'une femme ne peut pas prendre le troupeau et mettre dans sa bouche. Parce que cette bouche-là, elle est faite pour louer le Seigneur. Cette bouche-là n'est pas faite pour faire du n'importe quoi. C'est au travers de FDE que j'ai découvert tout cela. Et voir les femmes s'encourager, voir les femmes se motiver. Des femmes qui ne se connaissent pas, des femmes qui ne se sont parfois jamais vues physiquement, mais juste au travers du canal de l'Internet, ont commencé à motiver les autres, ont commencé à parler de Dieu, ont commencé à aider d'autres femmes à aller à notre niveau. Moi, j'ai aimé ça. Et tous, nous ne sommes pas dans le même pays. Moi, par exemple, je suis congolaise, il y a d'autres qui sont gabonaises, il y a d'autres qui sont camerounaises, d'autres sont ivoiriennes. Donc, voir toutes ces femmes-là de plusieurs pays, de plusieurs
nations différentes se lever pour faire le business selon Dieu, pour se lever, ça m'a touché. Et aujourd'hui, je viens te parler. Tu es une femme, tu as une destinée, tu as un appel, tu as quelque chose qui brûle en toi. Tu as un foyer qui bat de l'air, les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Tu peux toujours faire les choses différemment. Tu peux encore aller à un autre niveau. Et moi, grâce à Faiseur d'Espoir, aujourd'hui, j'ai ma marque. Aujourd'hui, grâce à Faiseur d'Espoir, j'ai mon business qui avance et je continue aussi à étudier. Et tout j'ai beaucoup aimé la présentation de Marc-Karine Donfac. Savoir que nous avons beaucoup de potentialité en nous et à chacune d'aller chercher, mettre en valeur. Donc, ça m'a beaucoup édifié. Sincèrement, c'était vraiment bien. J'ai vraiment été bénie, puis encouragée aussi, parce que parfois on a un peu de crainte d'entreprendre certaines choses. Puis sincèrement, je conseille à tout le monde de participer à la conférence. Il y en aura une à Paris, là. Vous pouvez y aller, sincèrement, vous ne serez pas déçus. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.